Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bato baza un peu concentré na sujet à Jérémie na Karine Yamadou, alors que ba sujet mosusu ezali concernant ya Gabi Bolembo tumba tumba. Na otiela bino ba voice mo naza nango awa. Bomo na ya Gabi de plus en plus nzoto ezokende kobeba. Kotambola ni malonga te, nzoto ni ezolemba mingi. Bon, na otala ye bomona kiza à peu près même maladie oyo mama chala mwana kufaki nango. Azana au moins un peu jeune, mais nzoto ezokola mbango koleka âge na ye. Ezobwakama, ezobeba babenga yango ni ba vergeture. Nzoto ezolemba kwa. Bato bajara ba nzoto wana pe bazalaka. Bato bazalaki nzoto ezokola mbango koleka âge. Bazali. Mais sikoyo eloko nini ese pasa na vie ya Gabi. Boyoka nano oyo nga na otiela bino ebon tozonga tosala analyse. Parce que tolala tolamuka ya Gabi a changea. Muzana mutu moko aye kobeta vie na ye mobimba na réseaux sociaux. Azwi matière wana apesi yango mutu a réseaux sociaux abeta. Parce que bato ba question eleki mingi pour na état de santé ya Gabi. Donc c'est vraiment triste nouvelle. Mais et permettre biso tu va peninga kotambola. Mais non ça l'analyse na ngai moko pe. Parce que ça na makambo mosusu ezara spirituel te cause pe physique. Pour la vidéo ngape na olanda na bino. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Ya Gabi asimbaki na époque moko ya Gabi asalaki succès bandeko. Boyebi combien de basi balila. Boyebi combien de basi basieta pona Gabriel. Ezaka po toza na communauté moko boyete dikina tika kaka me na yebiso kakoloba. Na yebiso kakoloba. Nzoto wana banda ko exposer yango. Aulata kaka doni. Kaleso nyoso libanda. Donc soka ngunza bibo ifo bomona kaleso. Mutolo libanda. Aya kolakisa. Aya kolakisa. Ngana mukola Gabriel menana nzoto kitoko koleka ye. Na mibalo ya betisaka mituba koma ko regretter komona ye lolenge wana. Bandeko. Hey hey. La famille makambo izali. Tolo bate oh akoli yaya akoli to boite. Est-ce que omoni Gabriel? Imaginez-vous nde to mona Gabriel na bilamba atika la siko nuit. Auzandeni. Merci pour le faire. Merci pour le tapotage. Tozo mona ya Gabi alati bilamba avec 4 fesses. Tozo mona ya Gabi loboko koto donc loboko bandi ko pasuka yango moko mutuna na kufite. Sikoyo atika la nuit.
Et puis Gabriel nini. Gabriel comment nani boleka soki nani. Ya Gabi o mibali batanga soyi. O mibali basomba ba ombia. O mibali bafutela ba biye bakende Kinshasa. Ndeko yo yebi Gabriel te. Yo yebi Gabriel bolembo te. Gabriel bolembo mokile simbisi touche. Yo lokolo oyaki théâtre pona koteka nzoto toko sunga yo teka nzoto bandeko. Gabriel akoma na bilamba mo kaka donc na yebisa bino na sens kaka ebomba nzoto. Moi so bandeko lakisa nzoto. Gabriel na lipati. To yeba ki lipati reine à beauté. To yeba ki lipati ya tato ko nuna mais il faut to nuna avec dignité. Ata banzoto ko kende bien sûr nzoto à 20 ans et ko kanté na nzoto à 50 ans ou ya 40 ans, on est d'accord. Mais oya Gabriel na oyebisa bino le terrain ma boule l'arbitre kolo les supporters est méchant. Bolembo ki boko le news makambo ezali. Ya Gabi ba simbisa et touche. Na époque assez de Gabriel, yo Gabriel a tout anissa mibali mitou. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola botu na bana Luanda. Tango Gabriel ayaki. Mama! Basi oyo mibali na baba mona na mbongo. Ya tuna sango ba ebiso. Mibali apoto kutu kolobate. Baswana na bandako ko donc ofani na mobali no bobo la théâtre mobali soka moni Gabriel donc a oyebisa yo moi si na ekete moi songai te il faut na quitter là donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction e soki nini bandeko na ngone se kibokolo news makambo ezali ya Gabi basimbisa et touche na époque assez de Gabriel yo Gabriel a tout anissa mibali mitou na Point Noir, na Brazzaville, na Angola botu na bana Luanda. Tango Gabriel ayaki. Mama! Basi oyo mibali na baba mona na mbongo. Ya tuna sango ba ebiso. Mibali apoto kutu kolobate. Baswana na bandako ko donc ofani na mobali no bobo la théâtre mobali soka moni Gabriel donc a oyebisa yo moi si na ekete moi songai te il faut na quitter là. Donc to yebi pete soki ezalaka kisa séduction e soki nini bandeko na nga on ne sait pas ki boko le news mais ya page kamata ba bisou kamata bi pwe mokili makambu to banga makambu lelo Gabriel ya Gabriel alati na ye noir akendaki soki matanga bandeko na nga. Ozo comprendre to lobi o ndengini ya Gabi basse kabwani en 4 parties. Ya Gabi moi si o abande ko lata doni moi si o yo kalesio ezalaka toujours libanda donc Gabriel soka lati pantalon il faut bo mona ba benga onini ando lata mingba boxer il faut mona ninya likolo slip il faut ezala likolo pantalon na C. Je sais pas si vous vous rappelez encore. Na yebite so bozo se rappeler bandeko so bozo se rappeler bo yebisa ngai bo lingona ngai bo kamata ba bizu Gabriel à l'époque bandeko mais moi si oyo aboma mabala mibale moi si oyo bandeko quand elle s'habillait toujours légèrement. Elle s'habillait toujours légèrement. Caleçon, il faut que mon caleçon Gabi. Il faut que mon soutien. Moutolo libanda, moukongo, il faut que mon Congo. Yaya. Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Gabriel Babaniko baby ça une autre, ça date des années. Bokende ko zonga na ba théâtre bo mona ke ça date des années mauvais sort oyo. Lelo to koloba ya Gabi oui lelo, mais je vous dis, ça date des années Gabriel nzote banda ko beba. Ya Gabi ala ko se décomposer vivant. O balobaka ganga lisusu ndengo zalaki ko ganga e, lakisa lisusu ndengo zalaki ko lakisa e, bipe lisusu ndengo zalaki ko bipe bande konanga. Moni ya Gabi ndenga zawana. E ana basi o ya trouble ba sekaye. Ba sekakaye. Ezana mibali o ya trouble pe mitu ba koma ko fanda bazotala kaka nzota ngo oyo nga na bomela ki nzoto.
kaka nzoto ango yango nga na bomelaki nzoto yango bandeko to tambola malamu na se ya moyo yo. Bolingo nanga to tambola malamu na se ya moyo oyo. Mutoto ya papa kamata ba bizo. Ce n'est pas parce que ozana nous gêne oya kolakisa nzoto to boite, mais salela loyenge na yo malamu. Bolenge na yo okende ko nyate sika o ba nyata kate bandeko nzoto ebebi yo mwana moso ko bina matako 4. Oh, soki vi ya kutu na âge ya vi ya bali. Na âge ya vi ya bali. Par rapport à vie ya na Gabi, vie ya abanda théâtre zalaka déjà munene na bassin. Mais malgré ça, on a quand même que vie a oui à coli, mais quand même une autre tête bakisami munene, mais quand même tu comprends que ce n'est pas du pétrin. Mais oya Gabi bande konangai, ba simbisa et touche. Ba lobi lokola yoza ne loko mususu te. Moi c'est mususu a part nzoto akoza na mayele na ye. Yo a part ko lakisa nzoto loko ezate to ko lakisa oke nzoto wana okolakisa ngo lisute. Bande konanga. Bandeko mokilo eza na makambo. Eza frapa nzambe to yebite. Eza bibaka baka to yebite. Eza bisukola sukola to yebite. Mais Gabriel oya ya Gabi ako suka boete. Walai. Ya Gabi akoki ko suka boete nde ya Gabi asuki nzote komi ko se décomposer non. Ako suka boete. Ya Gabi alobi soko moni ya Gabi boye. Hey. Donc ya Gabi oya bande ko pesa posa. Ok mobali soka tali ya Gabi ayoki penda ke temisisa njote telemi. Mais ya Gabi lelo akomi soka telemi liboso ya mibali to ya bana mibali par rapport de njote komi ya misisa lali. Mobali ye moka lo ami yoki ngai neto lie citron obonde sala njoto mingai omi yoki mingai yo moko bandeko to ebana kotambwa malamu. Eza nini tosh eza nini o ekomeli ya Gabi o ezo sala ya Gabi njoto ekomi mimpiku to boyu na biso te. Nzoto à 20 ans et koko kama jamais na 20, nzoto à 40 ou bien 50 ans, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Tobo ite. Mengana oye bisabino ya Gabi na ndimite ya Gabi a commis na 50 ans. Je ne crois pas. À cause de la lème sous entre 49 48, je ne crois pas ya Gabi a commis na 50 ans. Boko milanga nani. Boko melanga bandeko bino tuboyebi aja ya Gabi. Boko melanga yi bino tuboyebi aja ya Gabi akosa na age ni bandeko nanga. Pour vous comprendre que ça n'a rien à voir avec oh non, c'est normal. Non. Elle a encore du temps. Voilà. Ya Gabi aza mwana 1977 qui veut dire azana 48 ans. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, ba film, ba mission, ba information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya côté là. Sikoyo bolandanga très bien.
nyonso ebola ntinga te bocomprendre te. Bouti kolanda explication ya la dame ndenge aexplike ya Gabi periode moko asimbaka asaka succès makasi abeti sentir à rien azongela yango aye kokenda Angola na Angola akendaka kuna aye kozonga susu Kinshasa nyonso boyoki me na ozonga mwa moke ntango ya Gabi azalaki na Angola selon bainformation oyo nga nazwi ya Gabi na Angola asalaki succès ya makasi, succès vraiment ya succès oyo vraiment ya koleka, succès penza. Basi ya mabala bande kopundisa ye. Quand je dis succès, c'est succès wana bana ya Angola nde babeti lisolo wana. Ya Gabi arenia penza okaka règne ya règne. Alors boyeba video mo natiaki na chaîne na ngai awa ya Maxi Bondowe. Maxi Bondowe batebele baoseka ye. Maxi Bondowe akomi pasteur. Maxi Bondowe akomi koteya. Maxi Bondowe, Maxi Bondowe. Maxi Bondowe kaka wana ye azwa na ye courage ya koya koloba kisi nini oya simbaki pour arrêter na monde à théâtre. Je vous rappelle que ce n'est pas tout le monde nde banzalaka ke soki na époque moko boye parce que Bible elobi tout m'est permis mais tout m'est pas utile. Donc na bo jeunesse le collab à l'époque ya Gabi aza muta théâtre kale ya sa na CD ndenge mo pe na basila na ba Bellevue te ba via ya Gabi asala na ba CD vraiment mais ti lelo azo continuer ko aza vraiment na mode azo en tout cas elle est à la page so ka beti mo lo mo boy il faut bolobela ya Gabi le wana ba olobela na carrière nete na zoni moi sima moke parce que bolanda nga très bien no te bo comprendre te nazana indiste na uzwa oyo batu ba pesingaye ya Gabi pardon na Maxi Bondowe abeti lisolo na témoignage na ye ndenge nini yaki kosala ki akepa nganga po azwa kisi ya succès na kisi ya mbongo azwaki yango pe mais condition bapesaki ye po arenie na mbongo wana eleka makasi mingi nde yaki kosala ke abundani eloko wana malgré les années qui sont passées conséquence nango misusu yaki koapparaître ntango akomi deya na poto e aluki nzambe so omoni Maxi Bondowe kimia aluki nzambe na vie na ye po tia ya kotelema liboso ya bato asala témoignage c'est que vraiment elle a cherché Dieu de tout son cœur. Alors nazongi na kaya ya Gabi asala théâtre ba période ya ba CD ba période ya ba ya Gabi izalaka bao sélectionner bango à partir ya ba CD ndeni ba jouer mutu songolo mutu pakala ko jouer ba CD na bino ekende poto nda partir wana okozwa mobali oyo opento na CD tanga outa na poto aye azuyo bolekisi mwa ba séjour après azongi ba bela théâtre basala ngo eza nouveauté ya Gabi asalela théâtre na nzoto na ye na tala na ye de nature ya Gabi azalaka pembe même obakisa mwa moke
nakoti sikoyo na analyse na nga na osala yango na 2 volets. Volet ya liboso nakozwa yango sur base ya spirituel. Soki lelo ba jeune fille ya lelo baokatiaka Brazzaville, bana mikie baokende basukola bango po bazwa mibala mbongo, eza eloko moko ya sika te, eza eloko moko te ke tolali tolamuki te, eza eloko moko esalemaka kala kala mpenza. Bakisi ya lolemo ya kosukola, donc eza ebele. Biso totanga na bauniversité omonake baya na biso ya bauniversité bazoloba soko ye so olingi okanga mobali topesa kisi moko ya lolemo, me yango balobaka tangisa mwana obonzambe na bomwana ntango akola aoyeba ndenge ya koutilize yango. Ezalaka pour rien te, ezalaka mpona baka oyo soki bana mike baokende basokola bango. Na deuxième chaîne na nga nabetaka bamasolo vraiment ndenge makambo yango elekanaka, bazo s'en sortir. Misusu mpo omonaki apoli na se, probabilité eza ebele ya Gabi mpe asimba mwa eloko mwa kosokola mwa poudre ka ndenge bato ebele balobaka na théâtre, ndenge ka nde tomonaka lelo boye Jérémy Chaban mpe aza victime nango akanga nzoto makasi, akanga nzoto makasi. Jérémy Chaban akanga nzoto makasi, akanga nzoto makasi. Ekozala pe vrai ya Gabi asimbaka pe eloko moko, ale conséquence nango yombi kaka ke diable apesaka na gauche arécupérer na droite. Conséquence nango mpe kozala azo récupérer pe na droite, peu importe eloko ezosala ezosimba te, parce que elle est en train de tout récupérer. En tant que chrétien ndenge babiki ya Gabi akoma kobatama lelo nsima Bible, fruit de l'esprit moko te tomonana na ya Gabi. Probabilité eza moke e akonfese yango boye, ase repentir ata na privé, peut-être asambela kaka loba kaka c'est tout. Donc probabilité eza que conséquence ya makambo wana oyo asala lelo eza un impact na vie na ye. Wana de 1. De 2 mpe tokotia yango mpe na sens mpe ya métaphysique, na physique, na chimie ya Gabi abanda sera kopakola. Moni basero bapakolaka mpenza bapoudre wana bo batiaka na babouteille mo bazaotia wana, miso bazaokango na bachase azosalela yango. Yaka baza moto apembe. Ntango oza no jeune oza mwana oyeba pe oyebi no te genre nini ya po oza nango, otia bichacha na nzoto na biloko bana poto bayela bato. Biso na Congo totanga te moni ke eloko eza ya bato ya pembe, ekomisa pembe, ekomisa chokola moko, ekomisa boye, miza nango ya po na oti oji kaka otie na nzoto. Ekozala pe conséquence ya baproduit oyo atiatia na nzoto na kokola mpo na ye esupporte nango te baproduit wana atiaka nde kokola esali nini bata banzoto lokwa ya Gabi na Afrique du Sud baza ebele ebele makasi. Eza pe na conséquence likolo ya po bakategorie ya banzoto wana ezali. Exemple mwa moke na okende nango na biso basi ya Gabi abota bana mibale, maye moko aloba yango na monoko alongola pe ebele. Kolongola pe bazemi eza pe na conséquence na po ya moto. Omonake moto abota te na libumu nese nini ekwei, parce que ntango olongola bazemi ozokitisa makila, makila ezokita malgré oboti te mokitisi makila. Alongola combien de zemi ya Gabi alongola combien de grossesse toyebi te, me ye moko alobaka alongola ebele po abota Gaëtan na ye na oyo aza na poto, malongola ebele
nyonso boyebi te ezali kobe bandeko na biso akala banda olongola bazemi ti ba 6 mois ngai nayebi tante na biso mo boye akufa azopola parce que non seulement alingaka zemi te banda omela bakinini zemi mpe boye kobima azokufa na zemi nzoto ezopola mpo anini ameli dose ebele ya bakinini dose sikoyo eleki ekomi kopolisa ye nzoto la pauvre akenda na douleur azokufa me azofinga mwana na aza na libumu abiye moto abomisi nga nalingaki ete à l'époque libala ebele banda olinga bakapote te oyo na koyoka gu te na koyoka bien te basi mpe ebele mpe bamemama mpe kaka boye mpo na mibali oyo baza baegoïste bakenda kokweyisa bazemi mpe esalaka ke mutu apeba nzoto mosusu mpe eza mpe bamafuta yaka bia ayebaki nete genre nini ya po azalaki nango sûrement elle était jeune elle était belle azotia na ye kaka azotia kaka mais lelo lelo conséquence nango ndenge esalaki mama nani mama Chalamwana ye mpe akomai na problème makolo akomai na problème otambola akomai na problème ebele en tout cas ya santé ebele mpenza mosusu mpe ezalaka moni eti yaga baza na po moko ebota nduta banduta mosusu eyaka na bamafuta banduta mosusu ezalaka nango ka baforme bapo neti nga boye namemi bazemi mibale moko mapasa moko mokomonaki naza na nduta te bato mosusu nzoto na bango ateke élastique isa nini ezongi nduta eza nango te me misusu bazala soki otali na mabele aza na banduta nzoto nde eza na nduta eza mpe ekoki mpe kozala mpe nzoto ya gabi eza mpe bongo eza forcément ka spirituel te misusu mpe ezalaka soki ozobela sucre soki ozobela tension soki oza hypertendu osala batension makasi soki ozobela rhumatisme yomo ozoyeba te oza moto ya rhumatisme esalaka mpe nzoto bongo donc kokoma ya gabi bongo ezali tolongola option moko te baoption eza ebele oyo esaliki ya gabi lelo ase retrouve ndenge ase retrouve wana me ya konéglige mpe te parce que lelo na monde ya théâtre poison ezali kisi ezali tobosana biloko te eza biloko akala kutu lelo bato wana oyo tobanda okende obenga bambikudi banganga wana bango nde bakota na baeglise baza na eglise na bango bakendaka na kasavubu wana bapesa bango babiloko nayebi te soki yaga basambela na eglise nini namonaka belelaka prophète na bango oyo basambelaka na ye me trouve mpe kolongola mpe option wana te yaga ndenge akomi bongo ete ya bajeune fille ebele oyo toujours na sens spirituel ete ya bajeune fille bible lobi jeune réjouis-toi de ta jeunesse mais n'oublie pas ozomona jeune réjouis-toi mais kobosana te yaga bi azala lokola exemple moko que il y a un temps pour tout de régner et de payer les conséquences yaga bi alelisi bato ebele mpo na nzoto na ye me lelo nzoto wana eza esu kitoko te ya omona omonaki tout est éphémère tosalaka attention lelo bozolelisa basi abata mabala mpo oza nzoto kitoko me lobi nzoto wana ezala susu mpenza mpe na ntina te wana ezali conséquence spirituelle
conséquence physique ezali ke tika kotia bichacha na nzoto parce que oyebi te nzoto na yo eza ndenge nini, oyebi te na biloko tozolia oyo basi ebele bakoma okota baménopause avant e baattention komi koya biloko bachinois oyo so mpe ya baengrais chimie oyo ezobebisa biso banzoto mingi. Yeba nini okolia musuni nde elobi te ke oliaka bien, yeba nini okopakola na nzoto na yo lipakola te likolo ekomi kaka o collagène bato bazokendaka azomi perfuse mai ya pembe, boyebaka nini boolona na banzoto na bino, parce que conséquence ya Gabi paza moko ya baconséquence lelo ekomi kaka kisi oyo eza mpona boye, collagène eza mpona boye, oyo eza mpona nsima, oyo eza mpona liboso, oyo eza mpona boye. Ozana na bonne santé, conséquence eza tozoyeba tozozwa bizwazwa, mais lobi eza ndeni toyebela po bobanda bino kokanga bandoki pamba alors ke ndoki aza na ye te. Ya Gabi ekoza pe moto ka amoni ndenge akomi ala créer lisolo aye nango na réseaux sociaux. Mwana bato pe koza pa simbani mpe kisi te, abimisi kaka asimba kisi po nzoto esi ebebi nango. Donc tomibatela tosala keba yeba nini okolia nini okopakola ya mpe nde nini na kotambola mpona conséquence spirituelle pe ezalaka. Voilà, na touche en tout cas aspect nyonso. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Courage à Gabi. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.